Bonjour mami, bonjour. Moto atindeli ngai photo yo nde atindela nga message lokwa na yeba komani yeba WhatsApp yango te mwana na bino mwana yaleki na bino mai France ya koti sikoyo. Yango nazongiseli yo photo lisusu. Message ya photo yo eza boye. Mwana oyo ndenge ozomona yawo abotami na mboka Portugal. Abotami kaka maboko ekangami. Lelo babotami maboko ekangami. Docteur alingi a opere ye alobi koopere ngai te. Koopere ngai te. Ngai na ye awa po ya kopesa message. Po ya kopesa message. Kala mingi te Yesu Kristo aza koya. Kala mingi te Yesu Kristo aza koya. Moto na moto bombi bongisa malamu. Mwana sali boni akufi. Lere mwana akufi. Lere mama ya mwana wana azalaki na zemi. Amon alotaki mutu moko ya alati pembe. Haiko ebisabi okubota. Kasi mwana wana akoya kopesa message moko na tindi. Soki akufi kolela ite pe kokunda ite kamata mai medisa iti ya mai na munoko soki na misu okomona mwana kulamuka. Lere mwana wana akufi cet esprit aiko revele mama ndoto ya lotaki. Lere azaki na zeme ya mwana wana bia zeme ya mwana wana monaki mutu moko ya alataki bilamba ya pembe ya ebisengai mwana oyo soki akufi kolela ete okamata mai otia ye na munoko na miso komona kulamuka. Akamati mai atie na munoko atie na miso mwana sikoyo alamuki ti sikoyo aza vi. Yango wana lokola yo yoki message oyo partage message oyo na 18 personnes. Alobi soki yoki message oyo partage na mutu te okobela bapota. Okozwa bapota ekokauka te. Amen. Amen. Nde message yango wana Zambia azwa lokumu.